Bandeko balandi ya magazine na biso de quoi souffre mon pays, le Congo démocratique, quel remède. Na souhaité bino bienvenue na édition na biso oyo ya Lingala. Nsima yanga kosala édition en français ya français mpona koanalyse makambo ya gouvernement asimi na de na ye mpona kolobela bino lelo na Lingala makambo oyo etali batitre minier. Mboka na biso République démocratique du Congo auti korécupere 600 titres minier na ye oyo mokonzi ya kala ntango azalaki wana apesaki yango epai ya baancien président na baprésident ya bamboka ya Afrique ebele nayebi te soki atekelaki bango soki apesaki kaka me ezalaki bango nde bazalaki kosalela batitre minier wana na baofficier mingi ya Rwanda oyo bazala kuna na Rwanda kuna ya mapinga ya Kagame. Baofficier mingi na ye bazalaki mpe na batitre minier wana ya Congo awa oyo baza koexploite. So bapesi yo titre minier wana epesi yo droit ya kwenda koexploite kuna ozo kaka bamakambo bakare minier wana na baexploitation mosusu ya bamine. Donc parti oyo torécupere ya 600 titre minier eza ebele me eza nyonso to ekoki mboka na biso eza monene mingi ndenge bapesi na badocument tozotanga kuna balobi ke oyo 600 titre minier wana mpona kotala monene nango eza lokola Rwanda mobimba na ndambo ya Burundi kosangisa nde valeur ya batitre minier toyuti korécupere wana 600 wana. Alors président ya Kagame ye moko azalaki na 200 titre minier oyo mokonzi na biso ya kala awa apesaki yango wana. Soki totali na régime ya kala ministre moko boye ye kutu na kotanga ye kombo ministre Kabwelulu omelaki makasi na ministère ya mine bagouvernement ta bachange baza kochange te omelaki mpenza wana nzoka nde azalaki motu ya mokonzi oyo ya kala ya monene ayebi basekret oyo bamikolo ekutaki koleka awa bainterpelaki ye kuna na baservice bapendaki koentendre ye nayebi te suite ya makambo yango eza ndenge nini me awa lelo tozolobela makambo ya batitre minier oyo mboka na biso erécupere yango naye kocomprendre ntango président Félix Tshisekedi boexcusenga ere azosala démarche epai na baaméricain mpona dilo tozosalaki baaméricain bazwa baminere stratégique na biso basalela mpona kosunga Congo etelema mpe kosunga biso makambo ya sécurité bitumba na Rwanda oyo dile américain bozoyoka wana tomonaki ke bato moko bakoba oyo baza banationalité douteuse moko oyo azalaka gouverneur kuna na Katanga ancien président batindi bato na bango kuna na États-Unis koyebisa bakonzi ya Amérique ke oyo président Tshisekedi azolinga koloba aza na baminere ya kopesa bango baexploite mboka na biso eza lokuta basi baminere nyonso ya mboka na biso ezalaka deja na bato oyo basi basomba yango basalelaka yango. Donc président azokosa bango eza nde bango lokola bazalaki kodirige oyo kuna azalaki gouverneur kuna na Katanga oyo mosusu azalaki président awa pendant règne na bango babrade baminere na biso makasi ndenge omona nayebisi bino awa ke na 600 titre minier oyo torécupere président ya Rwanda ye moko kaka moto moko aza na 200 titre 200 bapesa ye kotoyo aexploitaka na ye ti tomonaka Rwanda azalaka wana président na ye wana Kagame azalaka na 200 titre minier awa ya Congo oyo ye exploitaka ti tozosalaka bitumba tosolola te pendant règne ya président mokonzi oyo ya kala président Kagame azalaka naye na 200 titre minier na ye. Baofficier rwandais oyo babundisaka Congo ti bamosusu bazalaka wana bazalaka na batitre minier na bango na mokanda wana mpe balobi ke kuna na Kivu na Masisi baofficier rwandais nde baza na la plupart ya baferme ebele baza nango kuna nayebi te bato oyo okomonaka motu mpo oyebaki aza nationalité douteuse koba na elema wana bango baoyaka kaka koyela mabele meme mokonzi na biso ya kala bango kaka ferme na ferme tala ndenge kingaka te eza monene wana balobi mpe azwa mateba wana biso tozalaki bana mike mateba eza place bapeshere bakendeke ye kozwa mbisi toyoki mpe ke mateba mpe ekoma ya ye kuna na Katanga bayoki mpe kashamate eza kuna. Donc bango eloko baoyelaka mabele baminere mais biso tozobunda na Rwanda ke yo okamata président ya Rwanda azoboma bakongolais opesa ye 200 titre minier azoboma bakongolais azokamata mabele wana bavillage wana akamati barwandais adeplace bango aye kotia bango wana mais bopesi ye 200 titre minier exploitaka
bandeko bino bolingi oyo trahison ya mokonzi ya kala baexplike yango ndenge nini baoyo nano baza kokontinue kosoutenir oyo tala boyeboye moto oza mokonzi na mboka wana ezobundisa mboka na yo kokamata 200 titre minier ya mboka na yo opesi mokonzi wana azobundisa mboka na yo azoboma population na yo okokamata ba officier ya mapinga ya mboka oyo ezoka kokote mpana okoboma bato opesi bango bazala na bakare minier baexploitaka bamini ya kote oyo pendant ce temps la bakongolais bazokoka kolia te bakongolais situation na bango eza mabe bandeko na ngai oyo nyonso toyaka eza mpona kolamusa conscience ya bakongolais mpona koyeba ete soki biso todefendre mboka oyo te eza pasi tovandi ya 18 ans na mokonzi na biso wana nzoka nde toza koloba awa lelo procès monene eza kuna contre ye ya trahison awa bakoza koloba trahison baona bakoyana bakaboli bambongo nde tozoka bakabola bambongo bokende kosala marche bokende kosala boye mutu oyo oza mokonzi okoprotege population okosala population okosalela mboka bongo biloko tokomi kodécouvrir depuis awa eza kopesa biso mawa na pasi ndenge nini ozala mokonzi na mboka bambula ebele boye okamata opesa président ya Rwanda Kagame 200 titre béni yango wana okozomona makambo ya Kongo ata soki bitumba ezali ata nini ozomona baprésident nyonso ya Afrique baza lokola bazoyoka makambo te bazomona te tozomona solidarité ya bamboka mosusu te mpona Kongo ndenge aza kosouffrir mpona biloko nzambe apesa ye babomaka bato na ye basalaka bagere basalaka boye toza kokomprendre makambo yango te eza ntango tozotala badossier nde tokokomprendre bandeko na ngai 600 titre kaka minier oyo torécupere yango ndenge nini mpona ndenge ya baakoro ezalaka ke soki osombi batitre minier wana il faut ozala ozosalela yango soki neti leta ya Kongo emoni ke batitre oyo moto asombaki yango na baespace boyeboye azosalela te ndenge nini soki ozosalela yango te leta aza na droit ya korécupere yango nde leta ake korécupere tala basisa oyo bazosalela esu te ndenge nini bere découvrir kuna président ya Rwanda depuis motu na ye azalaki ya mokonzi akei mpe asi akomi na bitumba na président Félix Tshisekedi moi susu aya kosalela batitre minier wana eza te baye kokuta 200 na ye oyo asalelaka ba 200 titre minier na ye ya ye eza wana baofficier rwandais mpe moi susu baya kosalela batitre minier oyo eza te parce bakomi na président Félix Tshisekedi na mboka moyi babitumba ezosalema bata baofficier rwandais mpe bango mpe baofficier rwandais mpe bazalaka mpe na batitre minier toye kotala bango mpe bazalaka na batitre minier awa sikoyo baprésident ya Afrique na ya kala na ya sika nde somo soko otali liste okolela baprésident wana yango lokotala baprésident ya Afrique bitumba ya Congo balobaka te ata soki ogere kaka boye basengi moto ozala médiateur nyonso oyo aleka awa aza na titre minier awa baprésident batangi komba président ya kala ya Nigeria président ya kala ya Afrique du Sud président ya oyo pembeni na biso awa ya Brazzaville awa baminero barwandais wana bayaka kosala awa na batitre minier na bango elekelaka ndenge mokanda wana elobi elekelaka na Brazzaville wana bongo kolekela na Brazzaville ye mpe azwaka quelque chose tokamwe kuna kutu na président ya awa pembeni ya Angola oyo aza wana sikoyo wana ye mpe aza na batitre minier kuna donc mokonzi na biso ya kala azalaki wana nde kokabola batitre minier ke biso moko bakongole tozoprofite na bamini na biso te me kokamata bato nyonso wana oyo bakoki kotombola mongongo mpona kokotela Congo mpona kotala makambo ya Congo partout akabola batitre minier wana eza lokola kanyaka apesa bango supu na monoko bango nyonso bakanga minoko bango nyonso miso bamonaka lisusu te mpona batitre minier wana bango nyonso baprésident ya Afrique nyonso baselitumaka awa oyo ya kala ya sika baliaka awa tango wana situation sociale ya congolais président wana azokipe te makambo ya Congo azokipe eloko moko te po ayebi ke asi apesi bawana nyonso yango wana tokamaki ya tango ministre Vaya Mutamba alobi me mokonzi ya kala tomoni ke ye atrahir mboka moto azalaki mokonzi akomi na lebelio ndenge nini il faut tosala procès contre ye tobandi procès tomoni kuna na Afrique du Sud président moko ya kala ya Afrique du Sud oyo mpe aza na kati ya baminere wana aza awa président wana atelemi tambola koloba te badiscours badéclaration bokoki kosambisa président ya kala Kabila te parce so bosambisi ye Congo ekozala na trouble ekozala déstabilise mpo bango nyonso mokonzi na biso ya kala wana apesa bango bakare minier awa mutu nyonso aya awa na médiation awa na nini tout ça suka fo bapesa ye kare minier biso moko bakoloba kare minier wana bapesa titre minier biso moko bato bamine wana nzala biso moko kolia malonga te
salaire ya malonga te, moya ko se soigner ezali te, kolala situation ya mabe, transport ya mabe, courant mai te, bilamba ya bana ata na fete moya koleisa bana ezali te. Me bakare mini ya mboka mokonzi wana Kabila bakaninga na ba président ya Afrique bao baza en fonction na bao ya kala. Bomoni kuna na mibi ndenge bayambaka ye kuna lokola président na luzitu nyonso po tata oyo azalaki pe président kuna auti kokufa papa yango ye pe aza na bakalari mini awa baprésident nyonso baza autour ya Congo awa bango nyonso baza na bakare mini awa apesa bango po bango nyonso bakanga monoko makambo Rwanda na batusi bazosala wana Congo mutu moko aloba te baatteindre objectif na bango. Lokola nzambe alalaka te eloko nyonso ezaka ebandeli tu suka bakome na suka. Lokola awa video eza makambo ya baminiti na suki awa. Merci, à la prochaine. Tu continuer dossier eza matata. Merci, à la prochaine.